ça pas corps tika makambo wana tika bato bazobeta ngo bamela bazaka na mai na makila bato bazobeta ngo baka na mai na makila papa pourquoi pas babeta pourquoi pas encore arena pourquoi pas yango bato monaka ngo danger yango ba gaulois bazosaka nango nje salle moko ya 500 place tala ndenge ba gaulois bata obinga bando mona corps arena yo monto beta lisolo avec kwa bongo awa te moko bongo azo niveau na été yo monto beta wana niveau na été arena moko bongo tiaki kiteti aki ko bengisa moto na anniversaire akasa ko ndire ok bato na ba mama na bata yakasa ndire bato ba ya do ba souffla gâteau bango moko ni peuple surtout ande wenge ça wenge moi na wenge nini parce que actuellement wenge ça brille entre même ça brille le roi de la forêt même ça brille wenge otikala wenge ndako kotikala ndako wenge zaka wenge même ça brille même etumba mezikami et ka wenge donc rien ne peut changer jamais moi na wenge ko teke esprit jamais moi na wenge ko perdre net na nini expliquer biso ko perdre ça ba face belé par exemple face belé moi na wenge za esprit wenge moi na wenge perdre kata palpita raté comprends moi biso toi toujours na ligne wana ya wenge j'avais bien dit au début que non depuis qu'il y a Azwa qui a problème et belé pour na Kambuya confrère naïe collègue héritier Watanabe je le salue boss live et puis déjà sur une tazoka il y a un problème parce que bateau banga ba s'attaquer na moto to bateau banga ba na kilokuta moko boye pa ya moto il le ko la défendre ba bateau bazonga ba se manquant naïe on a habité na part na bino presse est-ce que bon on a capé retour il y a côté il y a héritier qui est pas comprendre que non depuis qu'il y a à Salaka boye tout ça là je sais pas et puis Nabi Pena nazo maîtriser histoire très bien. Deuxièmement déjà c'est faux c'est que les gens disent non depuis Gatine là qui héritier voice ça là qui boye non c'est faux parce que ceux qui réellement ba voice ça moi qui bonga bon nango lelo internet ça me c'est comment ticotac donc ya bon nango est circuler parce que déjà les Cameroun peut à 2-3 personnes c'est que il faut circuler donc c'est que moi je sais fanatique ils ont une façon moi qu'on a rôle bang et ça c'est vraiment difficile pour nous maîtriser bango ce qu'on expliquer bien tout le monde a depuis kazolo ba trop comme moko bazo tanga lika kwa pembe ye ce que yo go za na idée ya lika kwa pembe lika kwa pembe Robino donc yo lelo oh nini qu'est-ce qui elo nini ngo lika kwa pembe za Robino ti aza mutu mutake koma lika mona forme mu Congo ndenge mo ya pumba kapa za boga bongo ouais boga boga à Pakistan boga de façon à Pakistan pour bonner boga et bon Robino a vile aza vile aza boga te c'est un Pakistanais moi na maîtriser racine zate faut tout na ba Pakistanais est racine na pesi na kombo likagwa pembe boyebi epe bien tant roya akoya nini aza likagwa pembe moyibi ba nzembo likaku blanc moi na loba mingi ate parce que na olinga mkono loba mamba Robino isenga na yamba Robino yemoko oui voilà. Parce que moi je suis pas naza pona eta na capacité ça la capacité à la capacité à la capacité mais oui c'est Robino Mundibu aza na capacité oui aza na capacité ta yo mema drumine poto te bonga mutu mobimba boyo basombela billet bazoela visa ba matcha la avion ba ne poto na ko lobela non je préparer concert aza collègue pour concert ni a ko préparer déjà répéter ici là répéter ici là ni répéter à chaque jour et répétition ou ba ko répéter ko ici là bon ba répéter na ba na kin ba répéter sur na compte c'était tout ya bunda ye moko il crée na réussi pe ba bongisi yo suka place aboka ngunda ba bengani moi bikota kota il crée na réussi ba bongisi voilà tozana mo ba ya kuna ba yokani so yo poto ya poto to sengaka demande pas ya faire rigolater parce que la biso ba visa pour mo lobela vanda na TV awa to sengaka te o yaya to lelo yaya pardon ndenge ba misem so ba ko ba porter parole pour yaya pesa bango visa biso kenda ko lele pas yaya to yaya te faire rigola soutenir déplique moralement
physiquement so moi studio za te petit nanga moni boyezo sala bien moni petit faut yes surtout le loba kanae zala respecter tout le monde respecter bakolo tout respecter bakolo tout tikala kaka ndengo za langage yo faire rigola loba na déplique et non biso tu n'avais pas faire rigola pona ko flatter te oh non ya te bato tozo mona wana bango ba ya pembeni ya po basenga bapesa bango ba visa tozo mona bazo baluka bakomi ba porter parole la musicien asundo l'orchestre na poto ye na plateau na bino a communiquer porter parole ye fabo ya kaka faire ye fasane ba te visa ngo bapesa bango batongo la rande bango teramisine na kati to likambuni to komate na katsaka maite na nzela bata mai ba moni tika makamko yango na lobby te biso to tushara yango na lobby ba mona kanga te donc cela veut dire que na zwa avion na njili na sali escale na Éthiopienne na longo Éthiopienne na ye to beti concert na Turquie to mati na Istanbul na kiteli mbala moko na aéroport ya Grèce na leki na ten ba moko ta est-ce que na ten beti ndule na zui pour mona que visa na zaki ya Schengen na zui sous vol na quel sous Italie na vandi na Italie pa masala nga Cédric Bing je le sali na siliso na miso play to zui sous vol là seulement na tambola na zui sous vol ouais nzela mutuka to na avion na train na nini za poème te l'essentiel ça ki nini oyaki na zui vol na ngai na kiteli awa na Roissy Charles de Gaulle batalinga ba moni visa monsieur bon séjour na photo na nga visa nga na mambo ana te après tombe komi na France to palanga na te to yaki na bienvenue makanga to zaki na mo ba salle mo ya 10 faki to beta kango et après pomba zaki na ba makambu na ye moko pe ba démarche administrative na ye abaki bana batu to za to vanda parce que visa ya ye visa ya ye ya za na mutu faki sambise te abaki meto kima petit poto zala kana ye. Groupe Nuance Musique, beau soutenir concert, il y a Fali, il y a Stade de France. T'es. Poigny. T'es kakaté, papa. Oh, mais il faut en avoir raison. As artiste, naboyi. Arbe ta concert en nene. Naboyi nanga. Bino boza ba clanté. T'es naboyi. Boza naître. Naboyi nanga. Boyi Poigny. Naboyi. Ba finga. Nabo. To ba otake. Naboyi. Et comme ya boy. Nabo nanga. Ngoto na fire basket. Tika pe déjà fait la kimia. Tozanga là on a plateau. Un Jordan Mizwa. Kai na koloba le Congo qui gagne. To na koloba c'est l'honneur de la rumba congolaise ceux qui te moni événement ndenge koleka to moni vraiment que artiste musicien banda qui ta rumba. Là on dit que oui, c'est la rumba congolaise. Et après honneur yango pe ngai nazana nga la kati honneur wana te nga pena bocha vous bénéficier nazana bénéficier artiste nazana te longola déplique biso tozana so na kati honneur mais so va passer une invitation honneur wana za biso to honneur wana bochango ba vibrator bochango oh mususu wana akondana nani gaz mawete bango tu otie ba nani oh mais mususu atelengana na kishasa ko senga na ba répétition ba tu nani Abraham otie ba Abraham otie bango biso kotia biso la kacha mambo wana te Abraham asaisu nini tika mona bato sa carrière nina Kinshasa ya kapoto ninga lingi doza zo senga na ba répétition bato Abraham yo boka ngunda ya kubuka lati azo senga na ba repa batukula tana visa 5 ans et bon isali nini parce que so ba pesi depuis qu'invitation yani il y a concert à Stade de France to passo là abeta à lever les rideaux. To passo là. Oui, voilà, vous avez directement depuis que rendre na artiste Fali. Et tali biso ko mambwana te. Comment ça na bitu mais c'est qui artiste musicien phare. Wa ko passer message pour le monde entier ba yoka de faire go atanga yaki ayena nzemba este. Abandi ko lela et toucher communauté internationale. On va demander musiqueindi. Côté ngana ba komba baba na na te s'il te plaît. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ayaki a passé message mako phare. Mais na retour na ye azwaki ni na retour na bo bukisi ni na retour na ye bo futie na monnaie ni. Ka faire golanga loba ne ka te.
L'église de la Montagne de Restauration organise une journée d'adoration et de louange le 20 décembre de 16h à 22h avec la sœur Ketia et le groupe Bédi, les Amis de la Foi, au 45 rue d'Élisée, premier étage, bâtiment 101 à Pantin. L'entrée est gratuite. Un cadeau signé le producteur de l'Éternel, Nico Kassongo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Messieurs, mesdames, vous qui êtes connectés à ce net moment, bienvenue dans notre émission avec votre journaliste Kevin Bomena, 3 fois ABC, journaliste OAMM Rabino, information à temps réel, sans parti pris. Tout ça, toujours pour nous couper sa actualité au sein de Kabissu. Messieurs, mesdames, au sommaire de notre émission, l'artiste Déplique Pomba Niance qui va se produire à Alhambra le 21 février 2026. Donc, fanatique, tout, il y a Déplique Pomba, Bozalawana et Belé. Achetez vos billets massivement car les places sont limitées. Donc, ce qu'on raté concert au Italie, car ils ont premier concert à livrer à Paris, dans la salle mythique. Donc, ce qu'on zangi, au raté. L'événement boé. Il y a un des c'est un rabola qui sont artiste bolingo au bozara nango pona surtout bino ba fan kolobara lobara et ça la lo moroté c'est le moment ya kolakisa artiste appui na bino na concert na ye oyo azo livré. Et là on a aussi Ig Binafilé qui va se produire au nouveau casino le 27 décembre. Nouveau casino Ig Binafilé, artiste intelligent, artiste oyo ayaka na musique ya conseil na ebike ba fanatique a Binafilé bolingaka ye boze belé ba ange oyo moka bengaka ba ange bo somba ba billets massivement car les places sont très très limitées. Le 27 décembre ils a très bientôt. Ferregola qui fait une nouvelle apparition na scène européenne na salle moko ya monene Accor Arena. Billetterie ils a déjà ouvert. Ba Gaulois na ba Gauloise, c'est le moment. Binonde va te grouper ça Ferregola opportunité ya robeta deuxième, troisième concert. Donc ceux qui bosombi ba bien na bino nyon surtout Ferregola peut tripler. Alors c'est à vous. Na minute au concert ya Ferre. Ils ont maboko na bino. Billetterie a déjà ouvert. Bosomba ba billet massivement. Et là, on a aussi l'artiste Fally Ipupa qui ne lâche rien, qui a annoncé sa nouvelle date, les D. Billetterie pesa ouvert. L'artiste qui fait flotter les drapeaux de la RDC plus haut encore et encore. Billetterie a ouvert. Ba Warrior, pourquoi pas botaper troisième date? Nous sommes à beaucoup na bino. Ba Warrior, il y a monde entier. Si vous sommes ba billet, c'est possible que Fally Ipupa acha troisième date. Messieurs, mesdames, là c'était le sommaire des concerts de notre émission. Bienvenue maintenant dans l'émission. Je vous annonce déjà l'artiste que je vais recevoir. C'est plutôt pas l'artiste, mais il représente l'artiste. Donc on peut dire les porte-paroles de l'orchestre de Déplique Pomba Niance. Il est là dans notre plateau à la personne de Glit Molobeli. Trop sur la naïe, trop sur l'actualité. Il y a Déplique Pomba, beaucoup sur awa. Et je vous rappelle déjà que Déplique P concerne na Alhambra ezali na utso lobela bino na sommaire. Mais to lobela ngo pe sou makasi na kati émission na biso. Donc restez branchés et connectés.
Messieurs, mesdames, je suis là avec les porte-paroles de l'orchestre. Il y a des plics au Babengaka Yango, Nuance Musique, Trosolanaye, porte-parole, il y a Nuance Musique, Trosolanaye, Tropé Sabino Actualité, sans plus tarder, Jordan Mizouassoko, Tropé Selanga déjà, Gilit Molobeli, na gros plan. Bonjour Gilit. Ouais, bonjour à toi. En tout cas, c'est un gros bonjour Nayo, bonjour na staff Mobimba, bonjour na réalisateur na biso Jordan ouais, Jordan en tout cas yazaka mingi moi mutu moko bien quoi donc calme belé même osala makasi esora bimission na TV ro kansondo za na Hollywood TV mozaka na Saint-Denis puis na Fire Basket. Pourquoi pas aussi à toi Guy Basket comme il y a Dadi Mavungu Fungule Guy Basket des continents il y a Giraka tous les deux continents héritier basket bango tout en tout cas Fire Basket les PDG puis na Dadi Mavungu Fungule barobi coloniser rééduquer bango la kisa bango nzela parce que Dadi Mavungu Fungula zawana Château Rouge mutakolo bazate mutako bouger vraiment azate pe bonjour nanga suna mon patron de Plic Pomba Alliance saucisse fraîche azolanda nga bongo na République démocratique du Congo na PCE bambote pourquoi pas na staff na biso Pascal Kanzele Yannick Edondi Mamale Gilete Kabeya. En tout cas, Mokambi, Toutou, Dadi Herbidji, je les salue, bonne guérison à toi aussi, mon frère, toi-même, tu sais. Donc, c'est ça, Bissotou, Toza, vraiment, bon mot que puis na Kevin Bomena. Merci, Nao Kevin Bomena, Ndenge Soyambinga, Lelo na plateau, Nao, donc ça vraiment honneur, Yako Zalana, vraiment, Lelo ensemble, Natala, comme Nabi, que Moussa les a na Moutou, on l'autre, qu'on derkotike, on dimi. Voilà, merci pour Nayo, pour la invitation à Bissot, et puis, oui, na plateau, na Bissot. Merci beaucoup. Et là, je profite pour dédier cette émission à Maître Hugues Eka Pouloussi. Pourquoi pas à Madame Jennifer Pouloussi Makambo, Nabosa NPT, partenaire, Francis Isongo, depuis Niort, Francis Isongo, la Tzikaliga Nayo, les restes Naboaki Bangonan. Et là, je vois aussi Vava de Switzerland, mon thème, il y a Pablo Aninkoy. Mon thème, il y a Mère Vava de Switzerland, il y a dédié Bino Permission. Voilà, mon lobeli, tout côté directement d'actualité, actualité Oyo. Et dans la toile, il y a un artiste déplique le 21 février 2026 à Alhambra de Paris. Alhambra de Paris. Oui. Ouais, en tout cas, il y a un événement vraiment monene, il y a un moment où il y a maboko na ba fanatique à la bonne musique na ba mélomane nyonso o balingaka la rumba congolaise bato to balingaka ko soutenir musique na biso lelo ekenda na vente oti kozwa ba étape o to soufaki vraiment na affaire ya combattant na affaire ya boye na makambo songolo pakala mais lelo musique na biso scène ya musique congolaise ya ko fongwama et puis ezo pona bilongité ezo tala agité eza toujours wana pona ko permettre bato bazana ba savoir faire bato bazana na moi implice so baki ko apporter na musique na biso pona ko ya na ba concert parce que moni bosso ezaki okoki ko loba lobi momona ndule moi ezati parce que to zo raison ba combattant biso to komaki na Europe to zo ki chance ya ko livrer ba concert na ba salle musique te na ba salle moko événementiel te ya minene et après lelo na ba demande ya ba fanatique parce que moni biso depuis Pomba Nias to salaka toujours les Camboussano demande ya ba fanatique ba sengaki ba fanatique ba demandaki après ko prester na UNG Arena où il y a les padres de Jésus de Nias Fergola ni Kaboroni na moto ya Yambo tango to pesa ki elengi wana batu bayoka ki batikala ki na posa mais biso to yeba kité et après tango se souvient na biso Hugo de la Forêt aye su ko bengi sa déplique awa na Adidas Arena. Oui. En tout cas, ce que tu as dit dans les commentaires, chaque commentaire, au moment où peuple les osenga, que non, depuis que tu as date. En fait, ça date, c'est le cas qui va ma finga na ebele. Donc, tout le monde dit que ça date, c'est le cas qui m'a finga na ebele. Dès que tu as l'analyse, non, il faut qu'il se retrouve ça date. Mais na boka, c'est na yembo côté, producteur, qui ou l'autre travailler na bango. Donc, du coup, concert le 21 février, na Alhambra de Paris, non loin à Paris, Gare du Nord, métro 5. Du coup, au Kitika, après Gare de l'Est, arrêt o elanda kawana soko bimi likolo 7 minutes puis au komana toujours c'est la billetterie déjà ouverte
batutu bakende ba vrai chéri ba vrai Joe bana poto ya solo bana poto ya lokuta bana poto ya kala bana poto ya lelo ba vrai chéri ba vrai Joe biso tout kende parce que en tout cas la rumba ekozala honorer et puis valoriser les jours là yango tozo benga bino tout boya vraiment ebele boya kokota boya ka musique parce que to ponite o te boete to bengisi batutu baya vraiment la rumba ekozala vraiment honorer ces jours là. OK, alors nous allons parler de l'Alhambra. Oui. Alhambra 600 à 800 personnes. Alhambra 800 600, j'ai bien regardé. Nasa l'investigation, la journaliste. Et là, Moussa, on a cité comment a été pour la salle en internet. 600, t'es tout de suite. Alhambra, 600 à 800 personnes. Bon, 600 à 800 personnes, oui. C'est ça, c'est pas grave. Mais ce que moi je sais, c'est maximum 800 ou 800 et quelques personnes, ceux qui, moi, débordement, c'est parce que je sais que excès de billets, c'était comme débordement, et Rosala. 600 à 8 personnes. Bino bozui formule nini. Te biso ozu mobimba. Biso zate makambo formule auto katate. Déjà ça les a à 800 personnes. Dis-moi, c'est au bozu surtout soit 400 personnes. C'est que on a photo to qui ne serait pas beaucoup tapongo. Ah bon? Ah ben oui, c'est beaucoup mieux te photo kata les sous. C'est qu'on a pas so kata. To keka to bengi prince beaucoup de l'héritier du trône. To beti ka kuna ma sili. Moi poto se paye ça monter ma ya charabondo. To beti ka kuna ça rien mais ce qui est vrai, aujourd'hui configuration il y a 800 personnes. Oui, configuration 800 personnes. OK. Donc aujourd'hui salle mobimba. Salle mobimba. Est-ce que bozo bangate par rapport ndenge to tout mona bande o msusupe ba chaki ba salle oyo et là qui ba 1000 et quelques mais tout le monde qui peut ba piaka ba concert msusupe tout le monde piaka t'es basé belé parce qu'il y a la salle la promotion d'artiste était une émission là. Donc yomoro yebi ba artiste msusu ba betaki ba concert et ça là qui piaka les autres banques sabinoté t'es un artiste sur le monde qui betaki concert ça qui piaka zaka Robino Mundibwa. Après Robin on a monnaie va concert tout l'équipe bien c'est bon bah tout bailler nous les plus ceux qui peut te salir pire que biso tozana biso batali bosso te bato basaki qui déjà les bosso na biso bazaki mais écoute on a CV et ça problème te vient dans ce oisé quoi à louer ça à 9000 personnes à se retrouver quand il on est invité na tika non pas ça de exemple c'est que makambore banda nango déjà et biso batali bosso te venez sur oisé quoi ça la 900 personnes à banga écoute te yene invité parce que tu vois yene invité na moi quelques personnes ont beaucoup tapon à kabila ba billet et s'il so comprend donc c'est pas grave donc ceux qui peut te salir pia ka ils en ont bisoté bato liboso ils en ont biso bato liboso te bank sa bisoté pour so boyo attaquer na pia ka na biso to yebisa bino oh bo bino ka biso o mais yepi mais bateau va saler ba pierre quand même ba beta une configuration likolo ah oui c'est ça bon bango ba toujours Robino mundi bo totanga configuration isa qui est likolo il y a combien ça la beta qui non Maribel les a sali ya ba Jérémy Chabani il y a ba 1100 1200 personnes papa bon 1100 1200 ya beta concert ah Robino mundi ba beta concert on est qui répétition ya Magoda ah bon oui. Comment ça? Et ça qui répétition les orchestres bateau à moni les bateaux ça là pas parce que ceux qui tambo pas ça un peu brutal et c'est la sofa qui moi espace moi il y a gaia pour passer à répétition des bails qui répéter wana bails qui répéter parce qu'on a vu l'invitation des héritiers Ouattara et yo déjà mon invité na orchestre mobimba et ça akate OK kuna arnaque OK kuna seda OK kuna ça invité mais bails qui te bails qui chapote zala qui répétition ya Magoda ba tutu ba kenda qui kuna za batu ya la team eza ba fanatique ya la team de ba yaki wana po baya kota la répétition ya Magoda parce que Magoda ezaki crime retika biso na elengi biso tozaki na concert moi elengi wana ponga peso ezaki na concert wana oui nazaki na concert wana ah yom to filma qui va place vide wana na non déjà je peux pas faire des trucs comme ça premièrement et puis donc intérêt on a mambwana ezate mais j'ai été là sur place na bi ngakuna nous allons na mambwana ndeni yo film parce que ngana ki binde na podium mais orchestre na bino na Robino bayoka na rati bela apenda bien te est-ce que vous comprenez na bi na zaki na concert ya Robino te na zaki na concert ya héritier
Il y a d'hommes de Paris, donc ça veut dire qu'elle est pour ça, il y a ma goda. Donc, ce qui est allé qui répète, il y a ma goda. Et que dans ça, la matin, il pas bien affilé, n'engana. Ce qui est dans ça, la matin, pas il boiteur, puis n'engana. Mais le col est ça, mais qui pas na bango, des moyens, ils ont quitté. Mais ce qui est vrai, ils ont qui concert, ils ont qui répétition. Ouais, parce que tellement qu'ils sont en refuge dans la team, c'est un peu dans ma condition. Quand c'est bon, il y a un beau cabo. Il faut appeler ça ma condition, puis belé pour un jour, ceux qui ont wangani, on tient mon orba, mais il te répète à coup d'être. Ok. Donc c'est voilà, ça. donc Tokolo Babino Bozu configuration 800 personnes. Bis aussi configuration à 800. Robin Mundi, bon, sera configuration à 300 personnes pour la répétition. Totiga, pardon. Merci. Totiga, papa Chika Fani Kimia. Oche bon bon. To bandi émission kasi ko. To solo na biso no malamba. Oseki bon poani. Totiga osala raboy. Bon soutenir entre vous, orchestre et soutenir Oyo. Pourquoi pas? Baza artiste, boza déplique Aouta Wingi. Robino Aouta Wingi. Robin Aouta Wingi te. Robin Albet Alekaka. Aouta Wingi te. Robin Aouta Wingi te. Kolekana vocal à tiga. Te vocal on appelle ça avec nabiso c'est bon de moi tu es qui pour pas payer mbisa. Ayemba na propre volonté le roi de la forêt. Non, ayemba na propre volonté. Tenzele ne morbo ya merbo ya koko be mutafuté la moi systématique bani pour ayemba. Na volonté à Robin ayemba te. Mais après ça, quand même, il a marqué son histoire. Il a marqué l'histoire. L'histoire m'a marqué. Il a marqué papi Mbavu, DJ Rey, c'est un décaliste. Il a marqué tout le monde dans ma rumba. Il m'a dit ma marteau. Il m'a dit que DJ Rey parce qu'il m'a marteau. Il m'a dit pas à même marteau parce que télé mais l'affaire Kuluna. Gouvernement zobi misambongo mais il y a ça qu'on peut ça encourager les locaux Kuluna zo ça la clip dans marteau. Ça va bloquer au gouvernement. Et Kanga, Batibina, Yolanda Papimba voté. Lelo na sélection na bango ya ba Robino. Mutazo gagner bango za Zakala. Tous on a biso na Alhambra par. Merci. Bon, Alhambra, ba invité. Est-ce que vous voyez ça biso quand même ba invité déjà en avant toye ba poto na landaki depuis que mo va le baki lobeso aux alawana. Est-ce que vous cause à peine ba nouvelle ya ba invité mususu. Et déjà il y a lobeso na PC bambote Srazo Landanga, mon grand frère il y a Ebik donc il y a parlé vraiment il y a lobeso Tigre. Babylon du moment parce que muta kangi siko ezaka ya lobeso donc okende bozongi magodo le kaboyo ki magoda donc il y a lobaku c'est donc il y a lobeso Tigre force à toi et puis il y a déjà ça muta parlé il y a lobeso déjà il y a parlé et écoute tu retiens la cadre ben invité et après ben invité baza invité surprise baza to ko annoncer bango te pour yebika mamba musique na bisongo za moi c'est ba annoncer ki va ote basala ki plein ponanga ote ba teka ki ba billet ponanga te bisoto ça non mambo to ça là un mois après nde to bimisela ba to ba invité na biso ba invité penda baza OK ba invité baza ba surprise bon kama pe boum tout mo bondo ndimate tabo moni wana invité. Donc c'est ça. Il to bandondi mate. Tabo mona kaka ba invité baza vraiment. Ouais. Ce que to le bela album sans filtre, sans filtre o na moni ibimi ezana 4 maxi 4 ils ont maxi single ils ont 4 chansons. Oui to le bela ngo to moni assassin penza oui chanson phare il y a maxi single donc to le bela ngo qui boni basango ya Amnini assassin. Ouais, en tout cas, assassin ça c'est plus de 600 000 vues sur YouTube, sur TikTok, plus de donc mon biso batu balingami koloba. Biso to lingami koloba, biso lingami to ça travail. 3 mois. Moni na 3 mois. Moni ba vie depuis kazana ngo lelo na assassin. Ba bloko baro to beti so zaki ba frère, ba collègue monsieur ba messé ba koya awa ngai. Ba challenge spécial na TikTok. Et salami o akoloba ke assassin komela ke nanda coûter c'est kakosi. Oui, là c'est vrai. Mais le tout le monde ba générique me soma que générique oyo moto a eu inspiration nango na assassin. Assassin monde yeyo. Otaboma oyibe musai na générique. Yende yeyo. Ye moto remplaçant nanga yeyo. Donc on a que coller serré ya générique ba ya rumba ba nango na générique. Parce que il y a mais ça na copine ngwana ya koyiba. OK. Petit wana
Petit nani tanga Petit wana. Ah, tout ça noir sur blanc. Petit wana Tout ça ya molili to ina Petit wana mundibu cop na eza koyiba. Moni tema akoki koyiba rumba mote maizwi kama parti yeyo. Papa ça ngonde yeye pa yo mutangonde yeyo te sala effort ya yo beta musique na yo bimisa makambo na yo parce que soit déjà bozaka ba danger. Ça c'est le ça tellement kitoko clip kitoko partout ko kende na ba boîte par-ci par-là ils obeta na ba téléphone na ba nzele donc mutuna mutazo le l'assassin on to bengisi ba mère to bengisi ba vieux to bengisi ba jeune to bengisi ba play ba ya jour wana na lambra ba ya penza ko savre assassin à live mais na katiote s'il te plaît na lambra na nzembo obo de diebiso pour na concert to moni on dirait depuis ka sali rétro ya ba nzembo ni nyoso tout ya sika ou les a medley na ndaki ngopé ouais moni medley wana et pona moni un artiste musicien artiste chanteur il faut ko pesa batu mingi oyo yeza musala na parce que depuis azana ba générique qui peut lokola ba bolos lokola ba kabongo lokola ba kembo ba en Afrique mais aza trop basé na rumba yango moni faka zonga na medley wana apesa moko zonga na batu depuis source depuis maison mère pour aye bila banzembo tout depuis kayembi nzembo moko egoza thème sur na ba 400 ou 200 fanatiques au balingaka nzembo moko parce que tout le monde tout ça mon lobi poni pomba beta sur renard te mon lobi que chasso boy kundola oui na lela nzembo wana fort Ozara bofana mishika kabe ya bino abike molobelobi ke nzembo wana ya mama Nicole Kabwanga esunga kuna mutu nyangeza te mais mishika kabe ya rapelo nzembo ya mama Nicole Kabwanga vous comprenez donc on mona ke mutu na mutu za na moi ndenge ba bloko ne o ya sepelaka donc alors il fallait qu'il zonga ko rebandela pour na ko yasiko vers assassin et puis tout ça na c'était dans un cirque Azana Kishasa, Azako Bossé. Vous préparez sortie à... Sortie à moi. Générique. Oui, ça générique. Na rumba. Oyo, musicien à Bisto, ya parti à Congo. Bazako travailler vraiment au fond du moulin que non, babi, mais ça est là comment il y a bien. Oyo, ko certifier, fanatique à la bonne musique. Oyo, jamais batu ba la dessine yango. Donc c'est ça. On veut savoir, est-ce que Déplique Pomba a livré concerné na artiste oyo atika na pototo a romema peba oyo azosa na ba msala na ko. Bon, ce qui est vrai na makambwana moi je peux pas trop dire ou soit que je peux pas trop entrer parce que il y a une administration au ezawana pour na ko landela makambwana il y a maison il y a production Armel production bazawana depuis que bazana ba holandela makambwana donc les restes na ebité ceux qui aussi ngabaya dit bon nzamba ozwa loku mais ceux qui peut ba aussi ngabaya te déjà depuis to zakada na nias musique El Paris ezalaka ba iboboyo ba Neymar ba Kirikou na Mbonda ba vraiment ebélé donc ba Fabrice ya Fab donc baza pene équipe wana tout wana Moja, bango tout baza, savourer batu, Babel, Likopa, donc bango tout baza wana, donc beaucoup de zoa mutu wana na côté wana no to wana département na te. Et là ce qui est vrai, au to assurer ba fanatique baya, la rumba kozala bongo représenté comme il faut. Donc 100% rumba pire congolais et puis beaucoup bina musique kozala be kutu ba père nazo senga bino bo miyaka bino moko parce que excès de nzele kozala wana déjà excès de nzele donc ba papa pena mingi boyana bino moko parce qu'on sait jamais ke boko kutana pena assassin wana bobongi sipeka ga botika makambo na se. En tout cas les fanatiques des Déplique Pomba bo somba ba billet bo somba pena ba billet bo l'axe artiste na mino bolingo ezande bo tondisa à l'ambre so botondisa l'ambre ya onde ko faire avancer artiste na bino vous avez ba production misusu ya minene parce que ils a concernant liboso ozo livré na Paris. Parlons maintenant des inséparables depuis que ba voice oyo toyoka ya Déplique on ne sent plus cet amour là qui existait entre Fabregas et Déplique Pomba. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est déjà faux et archi faux parce que Lelo depuis qu'il n'a Massané maestro Fabro baza
tellement bien. Mon une place bato baza, il y a toujours des problèmes à Kambozanga raté. C'est qui est vrai bato nde bazo comprendre que après l'album Les Inséparables ngana benga kango wake up ya génération O parce que depuis papa mbana ko fait lo mide ba beta ka wake up bato msu ba yakate pona ko sala featuring ya boy. Oh depuis que na Fabrice basali featuring mako sincère na miso bato muté mezo yemba na comme il faut. Aujourd'hui je vois les gens viennent pour dire que non album wana simbate tout ça. Album simbate mais so ok na TikTok okuta yango beta ka fort. Ok na banganda bani partout okuta que non ezo beta na kishasa kuta on parlons pas. Donc cela veut dire album wana ezalaki na 600% ezana ba 90% ya réussite nango. Donc ngapo nanga après ko beta yango c'est que les gens pas compris c'est que tu vas comprendre tes araki depuis qu'ils ont un orchestre naïe Fabrice a un orchestre naïe après Les Inséparables maestro Fabrice il fallait qu'ils ont un naba activité naïe au ezotala orchestre naïe vous comprenez et depuis qu'il peut il fallait qu'ils ont un naba activité au Eza kotala orchestre na profité na pesa ba salutation na Joski Kasongo l'assistant de l'homme Joski Kasongo na pesa ba mbote moto moko mayele belé quoi pourquoi pas toi aussi Chikaya star ya ba villageois Chikaya star ya ba villageois zaka mingi na petit na ngai Jérémy Aloubo Bokilanga pe Gladys Bokilanga pe Gladys Coupe à l'international Gladys est coupe à l'international na Andy Mackenzie Poutine Yes, quoi Andy Mackenzie Poutine aza moto moko bolamu eleki belé azaka déjà na Congo à l'époque au vanda bon monde non Andy Mackenzie atikeli au corps depuis bandana ya poto na kuta ntana ba 5 personnes ba tunanga oh désolé donc que na confondre na kanso Andy Mackenzie ngabite za bonheur za chance so bazo kokanisa yo na moto ya mbongo moto ya makoki aza na mituka ya cher aza na ba mbongo ya zaka mingi na aza de matuba mec d'ici aza de matuba yebisa Andy Mackenzie asela ngaka ba virement yango ndenge ezalaka kwa moto moko bien puis depuis pe ayembela kenzembo yepasa na nzembo depuis a diaye naza se passer ça muta déplique ya tongo ya kala donc naza sûr que yepe na parne a olongola ta moi 30 billets arza de matuba ne a autant l'émission Rolia arza de matuba sola na Andy Mackenzie to sala ngo et Jordan misonné fois sola ouais Jordan miso sola na Andy Mackenzie makambo ko mi sérieux donc c'est ça voilà tous akana les séparables tout que musique mais batu ba vivre album ya les inséparables bato bazela qui concert atana poto awa et que ça la paie bien par rapport à album oh babimisa qui projet na bango yo monde mutolo babanzembo et obeta partout pourquoi pas bazua ta production moko ya concert na poto mais c'est qui est vrai concert et obeta ma batika kina banzembo sala ba clip musupe non ba sala te après temps ba boka ba clip musupe en tout cas bato bazana bango calme concert Les Inséparables et obeta ma pe na grande salle ya Europe ouais obeta ma parce que moni idée wana premièrement et appartenant trop na maestro Fabregas puis maestro Fabregas azalaka na ba vision moko trop moulai moni ailleurs lingaka vision ezala awate ya moni déjà tozo ki temps dernièrement nazaka na Belgique tokutana ki na maestro to so pena moi temps resola trop et na comprendre ki que peut-être même sous molobelo zela ba beta Zénith même sous yene esprit nazo zela Zénith te même ça zo zela lo comment pas bi que kilo na yene a déplique Rosa pe accord arena Rosa pe accord arena makambuana batika bato bazo beta ngo ba mela bazaka na mai na makila bato bazo beta ngo baka na mai na makila papa pourquoi pas beta pourquoi pas accord arena pourquoi pas yango bato mona kango danger yango ba gaulois bazo sakana nango nje salle moko ya 500 places tala ndenge ba gaulois bata obinga bando mona accord arena yo monto beta le cela veut quoi bongo awa te moko bongo zo a niveau na été yo monto beta wana niveau na été arena moko bongo chaki kiteti ake ko bengisa moto na anniversaire akasa ko ndire ok bato na ba mama na bata yaka so ndie bato ba ya do ba souffla gâteau bango moko ni peuple so tala makambo oyo ba gaulois basali na Adidas Arena et na accord arena je te jure mon frère ngai na yebaka ki accord arena neza gaya fort banga kango na 20 000 places mais à partir de 22 000 à partir de ba gaulois nzamba za likola zo monanga na siki mbala moko banga sala et puis na ko banga ka les sous-sal moko te na Europe à partir de ba gaulois balakisi batu ke non tout est possible
tout est possible. Les combo on a pesi ba golo, tout est possible. À partir d'aujourd'hui, so bazo benga ba golo, il faut bataka tout est possible. Parce que bazana capacité à ça là tout talandenge accord à rien ba réduire yango lokola ça les 500 places. Non, c'est son fort. Mais on attend pour voir la suite. On attend des billetteries. Ils ont déjà tout déjà donné, déjà na vase ndenge fonga ma ikutu bombe ndekutu ya koleka. OK. Donc grenade kutu ndeye. Mais là on peut dire merci à l'artiste Fally Ipupa. Merci. Nzela et puis à Bundi na ba combattant pour livrer. Bitumbani ya bundaki ya bundai bitumbani ya ba mambu na bango ya bundai bitumbani. Bino bando beta concert. Papa, eza merci te zaki temps. Et loko na loko za galantana yango na suka nango. Eza temps o ezalaki na temps o esili. Eza te que merci ni to pesa. Merci pour yim. Eza temps faut pesa merci dans le padre frère Gola. Jésus de Nias Moutaya zo beta ba double salle. Bino bo beta ba concert à l'aise. Muta toucher binoté. Yé na tout na yo. Oyebi ka congolais de biso congolais mon gazana. Azana kin likola ma marabona. Exactement. Yé mutal boso ba refoulé te misuku ba fodaka na tika de ro ba refula ba moto. Mais bondi makapiv. Tondi manini. Vérité to koloba nini. Tout a sali est fort. Yo mutobi ngana yebi non mais c'est une information vraie. En tout cas, senga na ba golo c'est que j'ai dit à partir ya lelo ba golo ba komi ko benga bango tout est possible. C'est voir ba mamba ba golo faut ba tchaka tout est possible. Parce que bazana donc ba rosa la tout et là que ça bana que bazaba na Jésus, bazalaka na Jésus. Bazalaka na Yesu kolo mokili muto bazongisi lié trône bazongisi lié chapeau parce que tout monde na ba pib bino moko bozaki ba roi mais bo se retrouver ba prince et là qui se bo expliquer biso que non il faut to zongisa trône oyo pa ya mukolo nango mukolo nango c'est faire rigola Jésus de Nias yé to ko bengane taza mwana mboka to garder na place ya trône na ye ya prince asa prince a respecter kaka roi. Oui, ça bon les padres faire gola yépé ya na biso timba to tiké na place na ki prince to ko toucher te parce que mérité Fally Ipupa yozo chai prince yé moko botala kisi biso nande ni expliquer dans la yé moko botali publicité mukolo nde ba loka saka na mona yé moko biso ngisi a biso ngisi na place na ba prince asali vidéo nenge moko omoni message papa ya Kim bino bokanisi lokwa il a joué rôle balobaka ma message il a joué rôle ya papa ya Kim ma message musu za papa Kim azaki roi tantôt d'une manière tantôt d'une autre te wa boka papa ya Kim te o aza pembe ne biro ne onande mukala Kim wa papa tika biloko mukala Kim ala kombole zaka na bala ngovele na tuna joli malanda tika biloko wana koyeba mukombo ya mukala Kim wana kombole zaka na tika komo na yemoko baza artiste mnene mbo te na film ya semi mokobe de semi yesiko Akim si ozika kombo wana elo ezanga ka Lisa McDowell Lisa McDowell ngezana na habité Zanka Lisa McDowell fura benga Jolie Malanda pour expliquer ngala Jolie Malanda ni mto yé ba mambango bien ya tala ka film ngo trop donc so bino pe to lo baneni beaucoup mina partenariat na faire rigola te biso to na partenariat te biso to a wenge so to ande wenge ça wenge mona wenge nini parce que actuellement ça brille entre même ça brille le roi de la forêt même ça brille wenge otikala wenge ndako kotikala ndako wenge zaka wenge même ça brille même etumba mezikami et aka wenge donc rien ne peut changer jamais mona wenge ko teke esprit jamais mona wenge ko perdre net na nini expliquer biso ko perdre za ba face belé par exemple face belé moi na wenge za esprit wenge moi na wenge perdre kata palpita kate comprends moi biso to toujours na ligne wana ya wenge c'est très fort ça on a sauté dans un peu sur notre côté à profondeur et clairement nous mais tout le monde a déplique moi na wenge déjà soutenu par le roi de la forêt le roi de la forêt il m'a les cas à loba qu'il faut déplique à la muka sikoyo nenge makambezo kendele tout le monde a déplique soutien trop fait rigola est-ce que écoute poser problème t'es pas bana wenge bon fait rigola za mona ouais non webi wenge
ezalaka ndeni na peut so oyebi wenge oyebi wenge ndenge ezalaka ne grandi na wenge te oyebi te nani depuis ne grandi na wenge te abandana na quartier te nalobi ngai te ngai ne grandi na wenge mais yo oyebi wenge ndenge ezalaka wenge ou soit ozana bango ou soit ozana bango te moi le problème est ça tout ezaka wenge lelo depuis que Pomba zaka bien dans la relation bien dans les pas de faire rigoler de nias na ba gaulois ba gladiateur les lopé depuis que Pomba nias aza bien na papa naïe ego de la forêt parce que quartier latin depuis qu'à l'écart on a pesé na biso le quatre coraman bino ko le comment le babeta kuna to aleka mo condition ya mbeli babeta le confité vieux na biso azozonga toujours na beauté depuis babeta concert kuna zo baleka ça nous vient na vraiment azan concert samedi to bengi ba tout ba fanatique to la bonne musique biso tout ozala ebele mo bondo vraiment za la kuna na Suisse parce que mon père mon kondi songi ambeli akozala vraiment wana boko kabarumba boko ka musique roza bongo accompagner na mama si en tout cas na pesi bango vraiment bambote pe na Sandra Kazadi na yebi ke yebisa kinga molobelozo kanate Sandra Kazadi ya ba Sandra en tout cas je te salue ya zaka mingi na Aimé de Sambi Aimé de Sambi yo yebi muninga Damien Dimani Aimé de Sambi to aliaka héros azako sekaza ko sepele Aimé de Sambi na pesi bambote esika vraiment azolandanga donc depuis que Pomba le cas qui na quartier latin peut passage né et puis ça qui est chance s'il faut dire la vérité. Et puis ça est chance parce que niveau à travail na niveau à travail niveau à travail na ezaki na C et après il permettait qu'il était ba retenir na quartier latin et après il a joué au moins des concerts oui mais ezaki na niveau à C vous comprenez et après kolongwane quartier latin ko kende na aki bosser ndeki ko sala ke bazoyer lisusu na wenge muzika maison mère na pesi ve na biso musika sika ye mutayebi histoire wana vraiment bien je le salue ve nanga mon cycle donc c'est ça et après wera aza papa na ye le padre fait rigola même esprit vie na ye bazalaka na ye donc le reste makambo etali wenge muzika maison mère et j'ai là biso toi na kati parce que biso toi na nuance musique biso juste toujours respecter ba kulutu ndenge to respectaka wera parce que flèche wana pe zongela ka biso ndenge to respectaka faire rigole parce que ba golo pe bazongisa ka biso flèche wana donc c'est ça ndenge to respectaka collègue il y a des pics maestro Fabregas pour flèche na pe zonga donc c'est ça donc le reste to zongisa ka flèche na bateau ba zongisa la biso donc c'est ça voilà mais toi na posa toujours moi éclaircissement parce que public pesa na posa et tinda pe ba question na bango tout na ba invité auto yambaka toi na question mo be toi na posa to yeba pena parce que s'il te plaît tout le ba pena vérité sur yo ko lo ba na public ba to ba comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement entre Déplique et Héritier? Na une question pour Annie parce que surtout zongisima Déplique a un problème mingi na média pona Héritier Watanabe. Azona ba problème belé ba attaque belé Héritier bandaki kozwa. Déplique il est défendu. Là on ne mâche pas les mots. Mais aujourd'hui Touyo kama solo moko ya ba voice on dirait depuis qu'atindela qui héritier ba voice moko ya bien été explique-nous d'abord qu'est-ce qui se passe. Ouais déjà là on a CP parce que au lobby déjà tu as bien dit au début que non depuis qu'il y a Zoa qui ba problème belé pour na makambo ya confrère naé collègue Héritier Watanabe je le salue boss live et puis déjà sur mtazo ka dia ba problème parce que bato banga ba s'attaquer na moto to bato banga ba ya na kilokuta moko boye pa moto ye le ko la défendaka be bato bazonga ba se manquant naé on a habité na part na bino presse est-ce que bon on a capé retour il y a côté il y a Héritier OK il pas comprendre que non depuis qu'il à salaka boye tout ça là je sais pas et puis nayebi pena nazo maîtriser histoire très bien deuxièmement déjà c'est faux c'est que les gens disent non depuis Katine là qui héritier voice ça là qui bon non c'est faux parce que ceux qui réellement ba voice ça moi qui bon ngabo mon ngo lelo internet ça me sait comment ticotac donc ngabo mon ngo est circulé parce que déjà les Camerounais pas 2-3 personnes c'est que il faut circuler donc c'est que moi je sais
fanatique ils ont une façon moi qu'on a roloba et ça c'est vraiment difficile pour nous maîtriser bango fanatique maîtriser parce que biso monde dans ça émission peut-être si 1 million de commentaires il y a des insultes tu vas faire maman na yo bazo sala boy et biso to na mutema on a ya ko maîtriser mais et tu mususu bazaka na maîtrise wana te déjà en vérité patron nanga depuis pomba yé déjà zakana na ba maîtrise moko boyete ya rotale loko moko boyeke atali abeti alongolo non ceux qui batu bozoya msumu tafingi mama sali boye tout ça c'est quand même un peu bizarre depuis qu'Arabrita la zone ça rappelle hein. Mais na biso muta vandi na téléphone vandi bo moni batu basali ba faux compte batu basali ba groupe moko be bazu ba koti numéro no na carte ba bandi ko finga bandi ko s'attaquer na ba parents bandi ko finga maman bandi ko loba ba n'importe quoi na likambo o yebi mutu na makolote na likambo o yo s'attaquer na mutute na likambo o yo fingi mutute mais quelque part aussi il faut mituna comprendre et après ngana ba makambo wana jusque là eza batunde bozo ndenge yozo yo kandenge ba yebiso comme si moi aussi j'attends mais c'est que nga o nga na sololi na déplique j'ai pas na yebisi nga te que non molobeli mingi to solane makambo ya alambra to solane minga mambo alambra mambo ndule les restes boye na boye to ça c'est ça ba rimer ça ba les ondi eza ba nini ba fanatique ba comprendre muso émission mo déplique sala ki bango ba comprendre na façon na bango ba yebandi ko s'attaquer ba o ba fanatique déplique ba bandi ko s'attaquer jusque là ngai na leki na TVT pour cracher contre Héritier Watanabe idem ba confrère nanga ba collègue nanga ba Francis Diba je le salue high-tech Dadi Mola bah Charlie Paka j'ai vu aucune personne na écran pour insulter tout ça mais ezaka kamakambo ya bato moni façon les médias il faut osala un peu osala moi sagesse rectifiant parce que mutu oyo kalikambo kaka oye OK mambongo eza bongo c'est écrit lo bambri oui comprends biso to moni makambo tellement belé na TV au monde biso toujours sur ça la média te pona yana na finge la déplique batu pour déplique non ngaso munga ro ba mambo ya batu oyo déjà to zagana bango bongo OK donc na zate pona ya na bando finga batu pona plaire déplique na sala musala nanga déjà comme il faut et memanga na poto na vanda kanami kili na vanda na mboko alors il y a d'autres choses où il faut na gérer to na maîtriser yango et tant que moi na ya poto donc na ko maîtriser na ko sala makambo te ndenge moko na ba bleda que Dieu m'a vendu na mzalani na Congo alala la mukia ikagura nani ritsa saki banana yepa lati kuna mbanga ya banjo finga te non nga fona vande fona yoka fona tuna allo alubo star problème mo za kinini allo Paul Mwamba papa social de kambongo za kinini allo to solo la tona ba contact même na batani nga pona nga pona ba information na déjà nazo maîtriser yango bien c'est alors biso nga linga kwa ko banda makambo te nga linga kana moni attaque na moni ba missile ye vers biso et c'est par là nde nga na ko ba ndenge ni ya ko défendre parce que même nzamba ali kolo a côté la ngame et non nga na la muki na ye kaka boye parce que net na nga discourette na yemba moko s'attaquer na batu non c'est pas ça ce qu'on expliquer biso tout le monde a dépliqué azolo ba trop kombo moko bazo tanga likakwa pembe ye sko yo goza na idée ya likakwa pembe likakwa pembe Robino donc yo lelo quoi mini qu'est-ce qui elo nini yango yo likakwa pembe za Robino ti aza mutu likakwa koma likakwa na forme mu Congo likakwa ndenge mo ya pumba likakwa za boga bongo ouais boga Pakistan de façon à Pakistan pour monnaie boga et bon Robino a vilé aza vilé aza boga c'est un Pakistanais moi na maîtriser race nezate faut tout na ba Pakistanais est-ce race na pesi na kombo likakwa pembe boyebi epe bien tant roya akoya nini aza likakwa pembe moyibi ya banzembo likaku blanc na benga ta na France moi na loba mingi ate parce que na linga mkono loba mamba Robino isenga na yamba Robino yemoko oui parce que moi je suis pas na za pona eta na capacité ça la capacité à la capacité à la capacité à la capacité mais oui c'est Robino Mundibu aza na capacité oui aza na capacité ta yo me madru mine poto te bonga mutu mobimba boyo basombela billet bazoela visa ba matsa la avion ba ne poto na ko lobela
Non. Vous préparez concert. As un collègue pour concert ni a préparé. Déjà répéter ici là. Ah. Répéter ici là, il a répété à chaque jour. Et répétition, on va encore répéter qu'on est ici là. Bon, on va répéter na on a kin, on va répéter sur na compte. C'était tout au bundaye moko. Il crée une récit pe ba bongisi. Il y a suka place à boire un gunda ba bengani. Moi bikota kota. Il crée une récit ba bongisi. Voilà, tout ça na mo. Ba ya kuna ba yo kanis go ya suka. Est-ce que binomo pene boza beboye ba ke ceux qui bozo côté la net binomo na sima ya ferre te to na sima ya ferre te faut rectifier biso za na sima ya ferre te biso to za la bien na papa Hervé le padre Ferregola biso za na sima ya ferre te poto ya poto to sengaka demande pas ya Ferregola te parce que la biso ba visa pour mo lobela vanda na TV awa to sengaka te o yaya to lelo yaya pardon ndenge ba ministère biso ba koma ba porter parole pour yaya pesa bango visa biso kenda ko lele pa yaya to yaya te Ferregola soutenira déplique moralement physiquement sur moi studio za te petit nanga moni boyezo sala bio moni petit faut yes surtout le lobaloba na e zala respecter tout le monde respecter ba kolo tout respecter ba kolo tout tikala ka ndengo za langage au Ferregola lobaka na déplique et non biso tu n'avais pas Ferregola pona ko flatter te oh non ya te bato tozo mona wana bango ba ya pembeni ya po basenga ba pesa bango ba visa oh tozo mona bazo baluka ba komi ba porter parole la musicien a sundo orchestre na poto ye na plateau na bino a communiquer porter parole ye fabo ya kaka ferre ye fasane ba te visa ngo ba pesa bango ba tongola ka bango teramisine na kati to likambuni ben oui. Est-ce que binomo peut vous être conscient que façon de faire les choses wani za ramabe? Mais oui, façon de faire les choses là, ils ont mabé, mais faut bangonde. Na kala ba biso na kana biso to na eloko moko te. Ah, bokaboli musique ko mamba bakan. Te bango bazana bango basala clan. On ba la clan na bango. Clani. Clan na bango bazaka nango ya bato ya makiona. Et bon biso clan na bino batani. Biso za éclaté biso za la kaka ba musicien to yembaka to za na ba engagement na ye depuis ka osala ba makamune na azui sali na ye leli ne mutute asengi ne te bona te ye moko na makambuni. Est-ce que le long peut dire comme un musicien n'a pas toute la grandeur de la musique congolaise? Oui, c'est pas vraiment grandeur moko ya makasi mais eza eloko musicien tout faut sa capacité na ndenge biso depuis ka longola orchestre mobimba délégation à 20 personnes na appel ya mutute na kombo ya mutute na nité na yemoko nuance musique. Mais besoin de visa Grèce. Et ça problème tout chemin mène à Rome. To komate na katsaka maite na nzela bata mai ba moni tika makamko yango na lobby te biso to tushara yango na lobby ba mona kanga te donc cela veut dire que na zwa avion na njili na sali escale na Éthiopienne na longo Éthiopienne na ye to beti concert na Turquie to mati na Istanbul na kiteli mbala moko na aéroport ya Grèce na leki na ten ba moko ta est-ce que na ten beti ndule na zui pour mona que visa na zaki ya Schengen na zui sous vol na quel sous Italie na vandi na Italie pa masala nga Cédric Bing je le sali na siliso na miso play to zui sous vol là seulement na tambola na zui sous vol ouais nzela mutuka to na avion na train na nini za poème te l'essentiel ça ki nini oyaki na zui vol na ngai na kiteli awa na Roissy Charles de Gaulle batalinga ba moni visa monsieur bon séjour na photo na visa nga na mambo ana te après tombe komi na France bo palanga na te to yaki na bienvenue makanga to zaki na mo ba salle mo ya 10 faki to beta kango et après pomba zaki na ba makambu na ye moko pe ba démarche administrative na ye abaki bana batu to za to vanda parce que visa ya ye visa ya ye ya zala mutu faki sambise te abaki me to kima petit poto zala kana ye na ngayo na zala osela na musala kaka ye. OK yo ipsinga siko bozana makamba ba claté bon aujourd'hui on peut dire que groupe Nuance Musique beau soutenir concert ya Fali ya Stade de France te poani te kaka te papa. Oh, mais il faut en avoir raison. As artiste na boy ta concert en nene bino bozana ba claté te na boy boza naître na boy nanga boy poani na boy ba finga na bo to ba otake na boy et comme ya boy na bo na ngai
Boto na faire basket. Tika peut déjà faire la kimia. Tous en allant à plateau. Jordan Mizwa. Grand réalisateur. Jordan Mizwa. Teresa Walo monté ma 3 fois ABC. Jérémy Dikoma prêtre. Et pourquoi pas Adief Bayamon. Wana ba partenaire na nga. S'il te plaît. Jordan Mizwa. S'il te plaît, Nabi Mahambote. T'as des dates. Les 2, les 3. Accord Arena. Mais déplique. Bon. Alors après la image. La date na biso. T'es to solo li yango déjà. Ils ont dit que to solo li binoté. To solo li Alhambra. To solo li maxi single. To solo li Nzembo chanson assassin. To solo li tout où il y a déplique. Je pense que bateau voilà l'actualité mon bimare de. To solo li peut déjà Accord Arena. Ça c'est bon. To solo li Accord Arena. To boité. Il y a Ferré pas artiste, il y a Mboka na biso. Il y a Mounene, il faut vous préciser. Oui, il y a Mounene, il y a Mboka na biso. Oh lelo na musique congolaise, bateau bazo représenter musique na biso, bateau bazo flotter drapeau, il y a République démocratique du Congo, plus haut, et ça artiste Ferré Gola na artiste Fali Poupa. Donc so tolo bela Ferré, tolo bela Fali, so tolo bela Fali, tolo bela Ferré. L'émission même so to za na partie prité. Na lia ra mo mututé, mutu moté, achela nga carburant. Tout moroté après ça un mot on a foutu à loyer voilà ce que neti artiste le quoi Fali et ça actualité musicale d'abord africaine tout l'union africaine et ça honneur il y a tous les artistes congolaises ceux qui tout le beli concert il y a les deux mains les trois mains et vous changer nuance musique ni on a bien échanger dans côté on a bien c'est bon honneur ah ouais honneur des stades de France, ils ont été. Ah ouais. Premier artiste africain, il y a quoi? Honneur et Anan. Il y a Rumba congolaise d'abord, et tous les artistes congolais. Ah, il y a honneur, quoi. C'est bon, bon honneur. Ah ouais. Donc, il y a une émission où l'embi n'a pas de honneur, bon honneur. On lui fait raccord Arena au soutenir. Tant on a le ballon qui est beau, ça va clan. On lui dit, t'es tu dois battre clan. T'es tu dois battre clan. Tu montes bien honneur, honneur parce que biso total à ce tout le monde la rumba ça vraiment à l'honneur on a des toya poto loba ceux qui la rumba à l'honneur on a des toya poto loba mais ceux qui n'ont tout monde parce que tout le monde est belé ba concert belé ba beta rumba za lango valoriser té rumba za à l'honneur té siko trop le bakate c'est le Congo qui gagne trop maka so baté ngai na koloba le Congo qui gagne to na koloba c'est l'honneur de la rumba congolaise ceux qui tout le monde événement ndenge koleka tout le monde vraiment que artiste musicien banda qui ta rumba là on dit que oui c'est la rumba congolaise et après honneur yango pe ngai nazana nga na kati honneur wana te nga pena botia vous bénéficier nazana bénéficier artiste nazana te longola déplique biso tozana so na kati honneur mais so va passer une invitation honneur wana za biso to honneur wana botiango ba vibrator botiango ba oh mususu wana akondana nani gaz mawete bango tu otie ba nani oh mais c'est mususu atelenga na tengana kishasa ko senga na ba répétition ba tu nani Abraham otie ba Abraham otie bango biso ko tia biso la kacha mambo wana te Abraham asaisu nini tika mona bata osa carrière nini na Kinshasa ya kapoto ninga lingi doza zo senga na ba répétition ba Abraham yo boka ngunda ya kubuka lati azo senga na barepa batukula tana visa 5 ans et bon sali nini et bon ce que so ba pesi depuis invitation yani il y a concert à Stade de France to passo là abeta à lever les rideaux to passo là oui wana ozoko directement depuis rendre na artiste Fali etali biso ku mambwana te biso to na kata mambwana te et puis okanga minanga toto umela likambongo ya ye ya Timba bato Timba balinga boyete Timba ba yo finga na ba commentaire pour rien ba finga oté je te promets que ba finga oté ce que déplique au boy à son invitation il y a Fali Poupa Tondimi mais siko ndeti par rapport ya ba mbongo ndengizo leka neto kana Congo artiste Fali Poupa Emile Bimaki ba confirmer biso que ça qui vrai et pourquoi pas déplique pe na concerné ya Alhambra a mekano pe ko kesenga mbongo te moni biso tonto betaka ndule na biso to satandaka vraiment te na ba makambo wana faut ko senga mbongo na gouvernement moni le mboka na biso le mboka na biso mboka na biso zo le kana ba épreuve o ya ba guerre
bato baza ko faut tozwaka exemple to moi lelo Inosbi les jeunes leaders okomona ke na este atongi banini mpona bamama oyo baza na baproblème ya bandako omona Inosbi bake na village moko boye na Congo kuna kopesa bamama oyo bamatu ezosala te baappareil oyebi babiloko wana ekota tozalaka nano na poto oyebi combien ça coûte. Vous comprenez? Oui, ça bon la fondation ba ONG na ya zo ba aide. Mais azana mutema wana. Ya ko yana nous pona ko sungana nous peuple oya ye pays oya ye oza ko souffrir. Et non aya lisusu akotisa maboko na ye na kesi ya l'état. Ya moni Inosbi ayembaka déjà maboko milaya avant. Parce que ayebaka que un jour makambo boye ko salama ko chak maboko na kesi ya l'état. Non mais ça lelo batu bayaki bawanganya babi bazwaka mbongo te. Mais après batu su bandimi ke mbongo ebimaka. Ngai na uté koloba dia makambo epa ya confrère na bino Junior Louere nga na roza la contre-té po ba pesa mutumbongo ko pesa mutumbongo eza bien eza bien ko pesa mutumbongo ceux qui azo mérité yango si grand frère na biso Timba azo mérité l'artiste Fally Ipupa Timba nga benga na kombo ya za ya na biso ya quartier les artistes te mena kombo za kombo respect nga za kitambo ya za bandal sozo katsa po bandal le kanjelana vous comprendre donc cela veut dire que lelo ngai na koki jamais kolobakeza mabe ce qui est vrai bopesi 1 million pour na Timba depuis ka cause ta depuis qu'il a noté, depuis qu'il a noté, faire rigola. Yo quand expliquer aussi s'il te plaît. Na ya no mbala moko to kende na biso na ba to kende ko tata banate. Pour rocha Fally na depuis qui to longola bango. To longola bango ya za mukolo depuis qu'il a moi muke. To longola bango. Depuis que l'enchaîne na. Azaya ya pardon. Na Robinho. To za te ni Robinho niveau na été. Robinho a faux chanteur du monde. Vous comprenez? Nani Ferregola, Festigola, investir dans Festigola plus de 3 millions d'euros. Oyebima pour organiser festival wana qui réunir Afrique centrale, musiciens, artistes, sculpteurs, peintres, enfin ça qui sangi ça qui couleur et culture. Festival ezaki boycotté, ezaki négligé, ezaki abandonné. Non, Mboula c'est à part Mboula ba pimela nyonso. Qu'est-ce que tu veux? Faire gola ba pimela et tout, azwa stade ba pimelier. Asenga boy ba pimelier. Et comment tu na niveau ba partenaire ya faire gola mso bazaki saisi na Congo. Et c'est là qui va bimisa ba 3000 € pour un français ba kangi na ba passeport na ye. Producteur wa uti libanda ya mboka. Aye po yosala maamba bongo. Est-ce que tu as une intervention? Il y a un ministre qui a bengaka. Faire la bêta nini événement munene o ya francophonie. Si le lombongo ya faire gola, o il faut que bima la francophonie et pesa maté. Les animaux noirs. Te main noire, te pour main noire résistera raté. Vous comprenez? Bien dit. Main noire résistera raté. Vous comprenez? Ba pesa faire gola nini. Kaka gouvernement wana. Ministère na biso sport et puis mais la faire gola stade de martyrs pour un événement munene bon kenda ko salama na ba norme o esenga maté salama. Déjà dans le ba kuba makambo tout. Vous comprenez? Donc cela veut dire quoi? Tant bo sela mutu batu mususu. Bo passer pe na bato asaki makambo liboso est-ce que bo place pas problème ezo koma yango wana. Donc voilà. Et comment te faire rigoler azo senga mbongo na miko eza mutoki na ye. Asenga na miko ta ko senga na toilette. Non. Eza ye. Mais quand même un artiste le quoi faire rigoler jamais ko beta concert soit sans ou moi. Siko yango sur santé eza bolingo ya patrie, eza bolingo ya mboka parce que concert wana batala ki bato tout ba presta ki moto apesa ki image ya Congo azalaki parce que Congo eza na guerre. Congo eza na bitumba. C'est qui artiste et musicien phare. Oya ko passer message pour le monde entier ba yoka de faire rigoler tanga yaki aye na nzembo este. Abandi ko lela et toucher communauté internationale. Vous avez mal à musique indienne. Côté nga ba komba ba bana na s'il te plaît. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ayaki a passé message mako phare. Mais na retourne na ye azwaki ni, na retourne bo bukisi ni, na retourne na ye bo futie na monene ni. Ka faire golanga loba ne ka ate. Pa loba ka ate, vanda ne ka ka ota bino. Bo yesu bo bandi su ko finga ye ka. Tema lobaka.
Toando mona batune babando leka batu koleka nazo bana makambo oto solo le mambo ya sérieux eza makambo te ke batune bazolo bate eza makambo ya sérieux o ye moko ne faki à s'apprendre nango matali atika faire rigolo ça ba problème zo bita double Didas Arena double salle est-ce que c'est nga qui na ba problème na administration pour na ba visa ministère na biso kilti orchestre cher jet set futaka ba impôt et futaka mbongo o ba mise ba ko tsaka na ministère na biso kilti et ça pour na faire de pour na ba tout même attendez ba 1 million sérieux mais total ande bosali yango na mécatonini. OK. Na mécatonini na façon nini o bosaleli yango parce que Zakara yaki a côté dossier na 1 million na yemo pas 200 000 ministre yemo pe na 1 million na ozo mo 500 000 et moi 100 000 na kuna pe boy kuna ozo mo nini te c'est ça pour na bongo de ko imabe mais ce que ça qui pour na ko pouvoir art na biso ya Congo non mutako boya te. Parce que les artistes vont souffrir les lots. Parce que nous, comme nous sommes il faut personne à Bango. On a un pays qui a développé. Bisombo que le roi Congo, tous en a bassin il y a culture, il y a musique, il y a rumba africaine. Ah, vous comprenez. Normalement, il faut les musiciens dans la soutenir dans le gouvernement. Oui, là c'est vrai. Mais les bénéficiaires de l'autre côté, ceux qui ont été matolo na yo te muto apeso azate. On va déplique. Na zwata mbongo ya gouvernement. Na noté atam kolomo. Et pas banda musique. Na zwa soutien. Atam kolomo côté. Ah bon? Atam kolomo côté. Mais azaka na ba organisation ba musicien ndenge ça. Cause organiser problème. Te toi na biso to futa ba taxe, biso niance musique, to futa ka taxe ya l'état. Oye kota na ministère na biso ya culture. Mais c'est le moment bo senga pe. C'est le moment to senga l'état de faut équiper makambo. Parce que to bito senga ba tout d'abord traiter ba to ba mitema mabe, ba jaloux parce que ba pesa ki ba tout moko boye. Là, directement, tu t'adresses aux autorités. Naza ko s'adresser directement à l'autorité na biso ya mboka pour kitisa makelele oyo il faut ba s'organiser très bien. Surtout dans le ministère na biso ya culture et dans le ministère na biso ya jeunesse. Oza bongo mwana ya ve na biso Coutinho Fernando. En tout cas, bazape ba jeune nazo mona bango bazape na ba jeune. Na ministre ya culture en tout cas ba pesa bango chance. Peuple congolais pesa bango chance et puis to senga na bango basala musala moko o lobby ministère na biso culture ezala en avant tout monde lelo artiste le roi Zakalara so azaki na ba pays le quoi ba Nigeria abongi mbala moko. Quand so azaki na ba Nigeria abongi o muso zig sen na utero beta ni ba kotaka boloko so na bamboka muso abongi mbala moko kaka na eloko moko ya beta kiona mana pays na biso le contraire kaka le mutu na ba komedi ya finga zig sen Zakalara ke na succès ba bosani ke ka la uteko yimbela bango CPC bango ba droit na ye o azo bénéficier nango ezali na nzembo ebetami partout na etandi ya République démocratique du Congo ba bénéfice na ezanine faut ba batia ba droit moko boye o ezali ba artiste pe bazala sérieux parce que soto zongi na ezanine o association ba musicien o vena so Josar Nyoka Longo azaka numéro 1 Sokoda. Là, nalanda comme on a bien été dans maîtrisant côté bon non le bakara passa non tout le monde ba son moko ya bambon o il paraîtait et bimara na Sokoda mais comme la artiste était paraîtait vena biso Josa il pas dans la carte sa makambo tout on est ba makambo o bino moko ba musicien bo bandi ba désordre le loté à l'époque akabia les fils ba pesa soki 2 millions pour ba somba ba somba ba matos pour na centre culturel sur le mois ya bon wana silelo. Est-ce que les musiciens ont déclaré on a été vélo tout le monde oui yobi mi le déclaré mais bango artiste ba fan ba artiste ba lobate ba viana ba mikolo bango ba kanga ba poste wana ba liaka ba mbongo yango moni ba linga ko tikate OK yango ba linga ko tikangote sko esenga nini po makamwana nyosi ezo senga gouvernement na bango ba musicien bazala sérieux ba yeba kenga lelo so na nyokoli ba miso ba na senga pe mwana nga ko bi ba artiste unité ko fina monde ndule to mona ko fina donc c'est ça na unité za ouais donc c'est ça voilà to ko moko madiana sous émission na biso molobeli gilit na habité soko ko za na dernier mot ya batu o bazo tala biso na batu batala ki biso. Ouais, en tout cas, ngai dernièrement nangezaka ka na sengi na ba fanatique toi la bonne musique, ba ya vraiment ébélé.
baya pende belé ko sepela na musique na biso le 21 février ming za le 21 février tous ala wana vraiment ebele boso ba billet na bino billetterie déjà ouvert ce beaucoup sera na site ya Alhambra de Paris en tout cas beaucoup zala vraiment jamais déçu parce que Alhambra de Paris Alhambra de Paris ça bon on a Paris 10e quand on dit Paris 10e on voit directement Gare du Nord déjà tant on va beta boso ba billet Alhambra et l'émission est complet oui quand on dit Alhambra de Paris on voit directement Gare du Nord ça déjà base et ça siège où il y a ba musicien il y a ndenge na ndenge et là on a profité pe na base Gare du Nord oui centre ya ba pour Kevin Pomba na boki opé centre ya ba musicien na bosente Arnold Lizara centre ya ba musicien ya culture ya Congo ezaka bongo na base Gare du Nord directement na moni bongo staff base Gare du Nord na moni bongo atakale ya mboka na PC bambo de skazola na champion Charo bilanga makofi na PC bambo depuis pourquoi pas na champion Gatuzo na PC pe bambo te pe na Kevin Pomba babi base Gare du Nord bango de ba assurer sécurité sécurité andule wana za bongo na maboko ya staff base Gare du Nord en tout cas yoyebi c'est la famille vraiment puis na staff Mageta base Mageta pe bango toujours na Paris 10e wana otozalaka na ba joli malanda alegri ya makaya na pesi vraiment ba mbote papa libanga Mageta zaka elinga ba sangisa mbote vraiment quoi donc na pesi mbote na alegri ya makaya président mondial babibo kende ko postuler ata na ba lufu na ba mbanza ngungu na bani na makambo etali yangola président éternel c'est Allegri à Makaya yazaka mingi na Milito Lodi balobi Allegri à Makaya président batutu ya Angola Gelon Manganza confirmé que baki élection ko za lisusu te pourquoi pas aussi na président ya biso ba bledar nyonso tu ya mokili président ba bledar pas za la trésor mbombo kawe na pesier ba mbote sika zolandanga muninga ya Nagler bwebwe clan to protéger clan to batela toujours vraiment clan les asko ba staff nanga to zalaka mingi na bango pourquoi pas Arsène Moussaï mon ami yeto zakane tout le temps Moussaï ya Arsène mignon garçon acclamé lengi barobi bientôt là les bas les agos salama quoi donc on est ensemble pour na kopesa ba salutation na na batu o batika kanga te tongo midi pe pourquoi na pesi mbote na ya wuli musheni le véritable code ya mboka code mondial babi fondation wuli musheni eza kopesa ba don eza ko sala makambo toujours s'il te plaît pesa na mbote pe na Landry Bisidi Chilombo oui on doit dépasser na vraiment ngai nzambe na ngai na monte boke ensemble en tout cas na pesi bambote nanga na Bruno Lubika yazaka na mbongo ya propre bakuluto batika ngai vraiment ata mukete puis na Landry Bisidi Chilombo ndoi ya mokonzi balobi lelo gouvernement na biso zako senga eza na posa ya batu lokola ba Landry Bisidi ndoi ya mokonzi parce que yazaka tiko tak yesoko benga ke na 11h juste na 17h makambutu ekebe puis na Askebaz sala moka ndenge toyokana mon ami Askebaz yo yebi ba pirge ya ba Mirador yo yebi Stimba babi Askebaz ne mutu Askebaz yebi ça Landry Bisidi on est vraiment ensemble biso atozo zela kaka appel ko sala bien et puis na TMJST JST sécurité babi wana eza bongo société chéria excellence junior Toibo excellence junior Toibo balobi JST sécurité zawana mututu o lingi matanga événement makambuto batela ndako batela biloko o batela vie ya bana o batela ba société makambutu wana JST sécurité ezawana ya junior excellence junior Toibo na pesi vraiment ba bon mbote sika zolanda pe na maréchal Fofelitoke babi aliaka héros comme il faut maréchal Fofelitoke to melaka ba champagne ya kotelema parce que zolakisaka héros ezawana maître Odombaki babi bilambo ngetambola kana bilamba pourquoi pas toi aussi type bokana ya ba type en tout cas ça bouge pas yo moko yebi type bokana les boss Mazarin balobi sopa champagne komisango mai quoi les boss Mazarin babi mutabongo la mai vino les boss Mazarin zakabona damé dina na
le boss Mazaré azalaka bongo na Nagler bwebwe omoni le boss Mazaré omoni Nagler bwebwe bango tongo bazo kota champagne na table on dirait fête ya Jérusalem ndenge yeso bongo la mai na vino le boss Mazaré na pesi epé bambote skazola na pe na Claude Moseka en tout cas on est vraiment ensemble Mishka Kabeya Militolo di Masalanga Masila Mizo Play, pourquoi pas na Paul Mwamba Papa Social, babi staff na biso bato ba simbi mambo Nias musique Paul Mwamba Papa Social, na moni na Belgique na moni bongo Christian Kadima, pourquoi pas aussi Nathalie na Allemagne na moni bongo na moni bongo bato baza vraiment belé Alubo Star papa na Kenji Williams biso tout Rigobato motomoko bien Trésor Yaba, le président mondial. Trésor Yaba na PC, bambote Patrick Bacha na Allemagne, babi, tosimba vraiment staff wana vraiment makasa tout. Merci na yomoko na opportunité na chance au PC nga. Merci beaucoup. Ça a vraiment les sous na plateau non. Merci beaucoup na yo pour la nengo respecter invitation na biso. En tout cas na ebike et ozala mbala soukate donc continuellement batutu boza na posa boza ka actualité ya Nuance musique. À part pas déplique, Trobando Yamba mini molobeli pour nous avoir actualité surtout concernant Bango et ça année prochaine le 2 avril et là on va rappeler Bino Yangwana les 2 février c'est le 2 février donc soyez là bosso mba bien na Bino bo rater concert oté et ça concert il y a le bosso il y a déplique pomba donc bo ratangoté et ça concert oiseau livré na salle mythique bah tout bolinga déplique. Allez-y, achetez vos billets car les places sont limitées. Voilà, mesdames et messieurs, comme une souka émission na biso car n'engé na lobara bino batutu obolandara biso na pesi bino merci na pesi merci na les grands réalisateurs. Na bosani ko pesa ba félicitations à mon frère Harry Siasia Otaiko Bala le jeune Marie Harry Siasia. Plutôt s'il te plaît na rectifier concert à déplique et ça le 21 février. C'est le 21 février. Oui, ils ont l'abscisse linguae. Ouais, ils ont l'abscisse linguae le 21 février. J'avais déjà annoncé ça à plusieurs reprises. Le 21 février, achetez vos billets massivement. Ouais, on a fait félicitations à couple Siasia, Siasia, mon frère, et puis pourquoi pas na Edison Samba, les futurs mariés, je les salue encore, pourquoi pas aussi à toi, mon oncle Guy, Chago Daddy, na pesi bango bambote na mère, na biso mami, na pesi bambote ba petite sœur, na ngatu kuna na Londres, ba petit frère, en tout cas, tonton, allez là, bino fort, on est vraiment ensemble, quoi, dans mbote na bino, famille Mobimba, quoi, donc merci aussi na Damien Dimani l'américain na PCP bambote Damien Dimani mais boyebi sa papa nganda wana atika vina ngai boyebi sa papa nganda wana ya nganda wana ya bondi nganda wana ya bondi muninga ya basket muninga ya fire basket batika vina nga gelo manganza atika vina nga na kisongi vraiment atakala mboka basse garde du nord yo yebi vraiment on est ensemble quoi donc code 16 on est ensemble c'est la famille Samso Samagora Maître Jeep Bilanga Makofi donc baza vraiment tellement belé bon ça a été champion Mbasu na moni bongo Mbasu na moni bongo champion na moni Nina Zamba na PCP bambote mta simbi sécurité à chez beaucoup de Kelenga lisusu andi Makenzi Poutine na Gladys Kumpa à l'international andi Makenzi ko nga tozaka déjà na donc et yalinga mabanga pamba on a bien à parler donc on est vraiment ensemble. Merci beaucoup. Lori Lema na Pesio Pembote na Bosen PT partenaire ya Sika Otozi Jires Nzenza. Donc bobando yoka mingandu boake na nosé déjà na Jires Nzenza je les salue encore Jires Nzenza donc tout monde bien. OK. Ouais, na PC Bambote. Voilà, to comme na sous émission na biso, na remercier d'abord, c'est lui qui réalise mon émission, le grand réalisateur ou à l'équipe réalisateur Nyos y a Paris. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Jordan Mizwa et pourquoi pas au PDG Fire Basket. Donc voilà, Binonde Bozaboué, Naibike Bolandi Bisso. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Donc, autour de l'émission Balaliboso, abonne-toi car les actualités c'est base ici. Journaliste Nabino, il y a 100 parties pris, jamais corrompu. Tozana toujours pour ça na biso. Tomonani Mbalasima, bye bye, ciao.